Voilà, nous sommes saccagés, mélangés par Major Guy. Bayebaki bongo na kobuka bakiti ya ba plateau oyo wapi bande ko sala émission na kati pe libanda a téléphone ebungi ba caméra epanzani ba lumière ndenge bozali komona wana ya kobuka na ba trépied na monoko na ekoloba ete bokozonga na nzela oyo wapi boutaki bozali baluba esengeli botika kisasa ya kokamwa ezali ete baluba na mboka oyo bakomi ba Rwandais to pe ba Congolais likambo ya baluba ekoti awa na likambo nini po kaka bazali kobenga ye Chic Mukadi motuna oyo wapi toyebaki na komituna tokoyebisa na bino ete na kati ya menace pe vol yango na frappe babetamaki pe lisusu ba combattant babale na kombo ya David Ditunga oyo wapi babengaka Junior Beton pe mwana bute moko ya ba parlementaire debout ya UDPS Tshisekedi ndeto bwaki mbela na CG Kabuya pona koloba ete na tangu ba oyo bazali kotelema pona koyeba na ko défendre ba valeur ya tata mokonzi wa ekolo pe UDPS Major Guy Kalunga azali koyeba na kotelemela misala oyo wapi bazali kosala pona tata mokonzi wa ekolo biso pe bapanzi sango ezali kosala pasi na kotala ete mosala oyo wapi tozali kosala pona koyeba na kosunga bino bakonzi pe population bayeba bosolo bazali kosabote biso 4e pouvoir na eleko ya liboso bayeba kibongo na kobeta cameraman na biso Jonathan Mukadi kasi ya pasi ya komona ezali ete kaka moto moko oyo wapi tangu tokendaki pa banzuzi asenga kibolimbisi kozongela kaka bozoba moko wana liboso ya ba chaîne oyo mibale Major Guy Kalunga azalaki wana ye moko na koyeba na komenase ba journaliste bino moko bokozanga koyeba te ete tangu bapulusu bayaka pona koyeba na kokanga bato biloko eyebaka na kobunga nde totangeli bino biloko ebungi ba plateau ebungi ba micro ba téléphone pe ba mbongo ba carte de presse pe porte-monnaie ekendaki eloko moko emonanité nde tobengaki na bakonzi banso bayeba na kotelema pona koyeba na ko défendre 4e pouvoir oyo ba journaliste ba nyokwami tokoki konyekwa malisusu te na kati ya état de droit nde tosengi na général Kasongo ayeba na kokota likambo yo personnellement awa ya pesa ki raison koloba ete ezali ba nzokande toyebaki na kotalisa ye yambo ete toyeba na kotia ba chaîne oyo awa ete ezali ba chaîne ya télévision peye moko ayebi oyo elakisi ete ezali motema likundu ya Major Guy Kalunga oyo ayebaka na kosenga oyo baluba babengaka kampalusa na baye wapi bayebaka na kosala misala na kati ya Fikine adiembeli kaka na kati ya ba chaîne oyo po ete ayeba na kosabote yango nde tosengi lisusu na gouverneur Jantiningo Bilambaka ete lakisa solo ete ozali gouverneur de la ville po ozali ko défendre ba valeur na président Gabi Kuba oyo biso totiaka confiance UNPC totelema c'est ça que j'aide pour ete toyeba na ko défendre ba valeur pe cause na biso pamba te presse ekomi lokola bakuluna oyo bazali komema na kati ya kanya makasese soni komona ete musala oyo kitoko tosalaka na pasi nyonso na mboka oyo kobwakisa yango na makolo boye epa ya Major Guy Kalunga nde na boye tosengi lisusu na bino bakonzi oyo wapi biso totie elikia lokola Jean-Marc Kabund Akabund musala oyo bino pe boyebi oyo tosala pona bino na CG Augustin Kabuya pe na bakonzi banso na ba député na ministre na biso ya communication et médias Patrick Muyaya yo moko oyebi musala oyo ndenge tonyokwa makana yango kota likambu oyo Major Guy a répondre liboso ya justice ayeba ete ba journaliste bazali ya kosakana na bango boyete toyebi ko respecter loi pe déontologie na éthique ya journalisme pe ya mboka
kasi oyo asali toyebi te soki batiki ye boye tokolela mingi pe tokoloba tata mokonzi wa ekolo ofingisi musala nyonso oyo bosali pendant 37 ans na kati ya opposition pona koloba ete esengeli état de droit esalema biso bapanzi sango tolobi tata mokonzi wa ekolo général Kasongo pe gentil ningo bilambaka assemblée nationale bokota likambu oyo po à répondre devant la justice biso tolobi. Nous sommes saccagés, mélangés par Major Guy. Guy l'a menacé, Bissot en Afrique. Ça, c'est une chaîne. Nous avons déploré le comportement de Major Guy.